Hey! Yo Cambonda. Hey! Yo Cambonda. Mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, Oji mamacita. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita. Tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, Oji mamacita. Tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des ça. Oji mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs, dans la rage j'deviens rail. Quand j'suis dans le Mbote libota na ngai, mbote na bino, mbote lisusu pona pokwa ya lelo. Donc awa toza na arrêt de bus, arrêt o babengaka arrêt Ipen, mbinza Ipen, donc terminus ya Ipen. Toye kotala logo moko tolonga terminus. Bon asko toza na arrêt oyo liboso ya Veni oyo ezomema biso ti place lupango ndako oyo tolakisi wana eza maquette, mais tolobaki tokolakisa vraie vidéo na yango parce que bato babengaki par rapport ya maquette, mais tolobaki que biso totravaillaka na maquette te, vraie vidéo nango ezali. Donc toza na aveni tozopusana touti rond-point Ipen tozwi moto etiki biso ti liboso aveni wana tozopusana tozotala aveni ndenge eza monene uta ebandeli place touti tomona mituka ezali. Donc lupango ezo remplir déjà ba critères ya accessibilité ndenge ezali, et puis tomona environnement ba construction ndenge ezali ndenge bazotambola ndenge makambo ezali, tozomona que déjà il y a un très bon signe. Donc le kolobaki lo tozoki nekotala eza bien. Tout le monde a mis tout cas partout, accessibilité ata oye na vélo oleka très bien sans problème. Donc voilà, tout comme déjà presque na lupango to kotana na lupango total. Voilà. Donc elo rotoye kotala yango yo. Bomona ki yango na ba photo, to senga ki vidéo yango ezali. Donc chantier toye kotala yango. Plan oyo to mona ki wana, yanda kwa R+1 na ba appartement. Chantier nango yango. Donc le pango auto tala tozoteka eza chantier na projet à R+1 na 3 appartements. Donc atomo na fondation ndenge ezali, dimension ya lupango aza 14 mètres et demi sur 18. Bomoni a ezaki concession baninga déjà ba mati ba deux niveaux ba tongi et puis awa donc ba condition construction eza respecté parce que tozomona ba niveau ba colonne ndenge ezaleli. Donc ndako oyo batongi yango ça fait seulement 2 mois oyo babandaki misala bomoni ba colonne yango oyo ça fait seulement 2 mois, mais l'homme propose, Dieu dispose. Donc le pango zote kama ato na kata salon na lobaki na rez-de-chaussée oyo ezali yango oyo awa ezalaki na projet à 4 chambres oyo eza déjà salon bomona grandeur ya salon, donc eza salon salle à manger. Tropusana au moment na biso à salle à manger. À gauche awa tout le monde a 2 portes. Porte il y a liboso eza na gauche na biso eza pona kokota na couloir kokina ba chambre, et puis awa eza pona kokota na cuisine.
donc ato wana cuisine eza vaste oyo tomona na gauche wana ya cuisine eza magasin wana magasin oyo ya ndako. Et puis awa tokoti déjà na ba chambre tolobaki eza na 4 chambres. Donc rez-de-chaussée azalaki conçu pour 4 chambres. Et puis na premier niveau plan air basalaki liboso ezalaki na idée ya komata 2 niveaux. Mais air tokomi na réalisation ba moyen ezalaki mokie yango bayaki kosala maquette pona R+1. Mais normalement selon ingénieur ndenga ayebisi biso na ba socle ndenga kitaki na se akitaki plus de 2,80 m. Donc ezalaki pona 3 donc pona 2 niveaux likolo. Awa tozui fi ya likolo pour botala niveau ba poutre ba tchaki bomona, donc ba poutre eza vraiment respecté. Ba oyo ba yebi construction ndenge ezala ba oloba ba poutre eza respecté. Et puis tomati likolo poto la sa quartier ndenge ezali. Banda kunyos bomona oyo eza na kati ya concession oyo place tozo tala lupango oyo. Donc oyo banyos basombaki oyo eza ba terrain ba clôturaki. Maintenant ba bando tongate biso ato to banda ko tonga na vitesse. Donc ça fait seulement 2 mois nde tozo teka yango. Donc chantier oyo to tiango na prix à $60,000 à discuter. $60,000 à discuter. Au sombi au continuer kaka et toko bakule au matimba la moko likolo. Donc a tozu na ndenge ya mopandi tolobi $60,000 à discuter. Toza na commune ya Ngaliema Mbinza Upen. Na bandeli toza na commune ya Ngaliema Mbinza Upen. Donc wana tozozonga to laksa maquette ndenge ezalaki maquette yango yo pona ba onyos bakozala intéressé to bengani to yeba ndenga ko solola to négocier to visiter to négocier prix to solola maquette yango yo plan ezali ingénieur o asalaki yango pe azali. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup.